Elenge bomoko ya mboka tosepela nzambe elenge elenge bomoko ya mboka tosepela nzambe nzambe elenge bomoko ya mboka tosepela nzambe elenge elenge bomoko ya mboka yemisho kitoko elenge elenge bomoko ya mboka tosepela nzambe elenge elenge bomoko ya mboka tosepela nzambe elenge elenge bomoko ya mboka yemisho kitoko nzambe elenge bomoko ya mboka tosepela nzambe nga Patrick Momo manyomi yeyo mama zanga mabele Biondel, chef coutumier, Dikaya Dikembes, Dikika Mai. Bwebi we biloko nzamba tinda na WhatsApp. Nzamba tinda na WhatsApp ya ebima esala makambo. Mwana zambe Yesu baba kaka ye na ninye setelelelele. Mwana zambe baba kaka ye na setelelelele. Bozama beba betaka ye basete. Sete lelelele, ebanga ne bako bongisa na sete lelelele, ima ngana lela, sete lelelele, ima ngana lele, sete lelelele. Mingi tolanda bomoko ya mboka na ba info na bomoko ya mboka musicien boko lega l'homme de Mutuashi ko lega na ya dans site ya kitoko bomoko ya mboka ilunga wetu mwana le padre. Merci bandorono so bopé sa biso confiance sur la biso katia bomoko ya mboka émission na bino oyo ça la promotion ba jeune talent. Merci na mon boss Patrick Momo la confiance au pesa biso pe fidélité tala lelo na ko découvrir animateur c'était au bebaki na orchestre président Félix Oazio comme quoi bongo alongwa ki mais ezaki inaperçu balandela ki angote biso bomoko ya mboka étant que boss Patrick a pesa confiance a tindaki biso na résidence artiste toza na résidence na ye bilimo bezo ko mona ka banderole yango na sima bakomi manyominyo c'était mama libele moko donc to ko lukaye animateur à Félix Oazio ko alongwaki to beta masolo to tuna ye alongolaki nini to yeba to ko découvrir biso na bino ensemble en complicité avec Papi et Faux bomoko ya mboka Doris Malemba toleka ndeka na lobaki en complicité avec Papi et Faux to awa na résidence ya artiste to solana et to yeba artiste alongwaki nini na groupe ya président na biso Félix Oazio quoi o to mukwa bongo donc babenga ka monstre d'amour c'est-à-dire papa ya bolingo mais artiste alongwe non justifié yango biso bomoko ya mboka na mosana biso le boss Patrick Momo na nenga kocha biso ababike non boroti kango boetele ka inaperçu to pas artiste to solana et to yeba nini artiste oyo alongwe ki na saint groupe ya président biso Félix Oazio quoi mbote artiste mbote ngandeko donc artiste to awa ko solana yo tookaki olongwaki na groupe ya président Félix Oazio quoi toyebite motif ni olongwelaki na groupe ya Félix Oazio quoi po mikolo eza na mouvement moko ezoleka na kini to mopepe moko boye soki artiste aboki kaka vocal moko akosala pe orchestre cri moko komisa pe orchestre na donc ye po sali carrière solo na ndenge komi nayebite c'était motif nini oyo olongwelaki epai ya président na biso Félix Oazio quoi. Bon ya liboso vraiment zanano mbote na bafani tout po balingaka manyominyo sete mama zanga mabele yeyo nayebike na minute oyo ba image oyo bana Paris bana Bruxelles bana bamboka libana nayebike parci parler etalama manyominyo sete yeyo bon kolonga nanga na kitira eza te ke toweli leloko moko boye to potani na makambo boye ezaka bomamba bulo namoni ke ngana bango esimbi nango lisu te bo yango wana ka ande vraiment na longo bon kaka mena lobaka bana poto biso to tambola ka pona ko zwila bino be information musala bo pesa biso yango yo naza ko lobaka bana poto ndenge bolobaki ke no bo tambola bo za be information manyomi na wuti ko loba awa o bo ebi bino mo boka setelelele et ça la impact na nzemba film ndenge atomona ka impact na idéologie ya lobi donc makamba bulo ye na bango bayokana kite na yebite donc awa
les boss Patrick et Momo za Rolanda Rabiso na bomoko ya mboka balingaka vérité boyokana kité par rapport ya bambongo salaire to boyokana kité par rapport à ba caractère okutaki na groupe ya culture pays to boyokana kité na nini donc biso photo yeba po bomoko ya mboka to kundola rande masolo. Bon cela lobi kutu le mususu ke makambo ya mbongo soki nini wana eza nzena kina makambo mususu. Donc oyokana te nga na bango ezaka kaka par rapport à mosala kwa nga ndenge nalingelaka bulo na nga yango te namoni na osala kitira nga nalingaka bulo mpena to tosala bulo fo bulo nde mais namonaki sikoyo vie bureau ezeboma vie bureau mpena ezeboma vie par rapport à bulo po vie mpe idée fo eyaka partir ya bureau po epaza moto. Ouais, ça monte pèse moi pas boulard malé que les super comme limité mais biro musana vino bozana faut que ça rave moi ba boule et ça la bien lula lelo to zobeto mon ndula kilelo total suno bandula kala télé ya kilelo zo ba necherité watala be on montre na te ma biblo ka mikolo nzama tant na tende tindula kilelo to mo ba vina biso ba faire ba fallait pour pas vérité watana be bato na tembe bazana ba kindula kilelo ba fabricage lelo kilelo suko na ndula on zo bazala on ndeti na makamuni stratégie tozo mona bazo na on ndule ouais mikolo bazana temps tique espace te imoka so sorti déjà ka betake lo mo bo sende tiko mokota mai fo mona déjà ke buru bazada na jelo musu ye mukile kamwe mazolandisa landi tazolandisa te eza pena ndenge ndule ko mosenge kendele suko totala gale musu ke non depuis to beta na biso film hein na yebi film de impact ko sakana te film kangaki impact film kangati lelo peze beta kaka eze beta nango kaka mais siko na ndenge pende ya selon yo moko mo te ke espace eza ya makasi ona batumbiso ko na banzelo leka bazo tuna mais yango bino eza nini yango nini de stratégie wana et stratégie wana nde sikoyo kotoku na pena nde ezezanga na ndenga mabete ouais chéri samba la Paris ndenge to lobaka biso tozana kaka pona ko sala mosala ndenge bo pesa biso to ko découvrir artiste et moko lobi ke non alongaki na groupe ya président biso Félix Oise quoi pour la te ko soki ba beba ngi pona mbongo po soki pona mbongo biso bo moka mboka to ngai to sembola ndenge to sembola keba donc ba beba ngi pona mbongo te artiste alobi ndenge ya linga ko sala boulot na ye ezo sala ma bongo te artiste boy na ba espace donc ye moko bino moko zo boyo ka ndenge alobi wana ngai te ye moko alobi ke non aboya ki na ende ba espace donc abeta ki créer à cet album la biso to kaki ya ba léopard ya film et kanga ki kishasa na ndenge mukete lelo film zo ko tambola na Afrique donc ba travailler ki ngo bango yo manyo minyo ndenge na yebi yo za artiste au sala ko créer ka oboya ki na yo oza la boy do ba espace chiko pour le moment manyo minyo oza na orchestre nani to oza na palais to ndenge nini. Bon la minute penda na loba lisusu na bafani oyo balingaka manyo minyo sete nazala on a parlé nazala na ba travail oyo naosala na ndenge parler na vandi pete donc naza pe na ba boulot naosala na ndenge parler pour te concentrer nzela tozokende bien donc va na parler bolobi teke na vandi mais tozo concentrer nde sur esika pe tokokende tosala su makambo plus que donc oyo tosalaki yango wana kaka voilà. Na minute au Fallon Fadia mieza za kolandaka yo azala ndako na Kishasa ndenge zala kaka na ba base o ba simba biso po to zala rapé tout ça musala kitoko toujours ba transport manyo minyo TV za la radio te na loba kaka TV za la radio te manyo minyo baza kolandaka biso pa les boss na ngai o ya futa nga mbongo les Patrick et Momo bomo kwa mboka baza kolandaka manyo minyo mo eloko moko be to senti pena que non to zappe men animateur donc je ne sais pas eloko wana c'était et puis to zo ba crime sous sima po to zana bomo kwa mboka faut to sentir manyo minyo donc je ne sais pas eloko wana c'était père nga Patrick Momo manyo minyo yo mama zanga mabele Biondel chef coutumier dikaya dikembes dikika mai boyebi ya biloko nzamba tinda na WhatsApp ya ebima esala makambo mwana zambe Yesu baba kaka ye na ninye setelelelele mwana zambe baba kaka ye na setelelelele bozama be betaka ye ba setelelelele ebanga ye bakane bako bongisa na
c'était lelelele ima ngana lela c'était lelelele ima ngana lele c'était lelelele mama allez boloke c'était la minute on a vu que tout bala ba palais ne bazaboye ba sepeli ya kindoki donc c'était au biloko ekanga ipe na 2017 lelo naza komona kesalinga plaisir ndenge namoni sete asemboli lisusu bao na ye oyo toyoki biso tu awa sete mwana nzambe longe impact na idéologie bana poto toza kolelaka mbongo wana ya biso wana totelaka mpe baartiste totiaka mpe na bambongo ndenge vie na biso eza koencadre biso eza kobetaka sete ezalaka motema malamu lokola vie na biso Patrick Mbomo bomoko ya mboka tala place atindi biso toyoki kodécouvrir artiste plein talent eza kopolana ndako yo olingi nini fongola pe motema pona ba petit ba mère nanga ya tokos neka wata venanga wata sembolaki ba mère ya tokos ba mbongo wana bozaka nango wana botala ka pesa ko boaka yango artiste yo na tindi te ka botinda sala orchestre ekeba bo soutenir artiste bo tche poa kende liboso manyo minyo na ebité avant comme na groupe ya Cultura PV ya président na biso Félix Wazoka mukwa bongo on aza ko pesa mbote Cultura PV ya président mukwa bongo na ozalaka wa to betaka masolo ndeka na prometaki bino manyo minyo to awa to yeba orchestre nini oyo bandaki carrière na yo avant okoma pe président na biso Félix Wazoka mukwa bongo morceau d'amour. Bon, ngai penda ndule musique na ngana bandi yango na ba église nanwa ngana bandi musique na ba église makambo na zoloba ko ya bilele japonais supérieur ebi makambo yo ngana bandi ba koyemba na ngana ba église na ndo beta mbunda na longo na mbunda na ba groupe d'adoration na sala ko to crime ko na musique nzambe yemba makongo mobimba melem soit ba yeba te ngai nde mutu na bwaka penda lele satana sambwe manyo minyo soko sala biloko ebele na Congo donc yo baka lele satana sambwe mais baza ko dondo ngo ba église droit d'auteur baza ko yebaka te bana poto mama lor motema malamu yo moza ko yokaka abwaka lisusu bwa ko yokaka satana sambwe na église toza ko ganga kebara droit d'auteur pe koma manyominyo yeyo asala pe trop malobala mboko no manyominyo donc to la longo na l'église yeyo sala ke to sala ka groupe na biso moko bozaka na compte ya UNICEF donc ndinga na quartier to vanda na école moko za Jean-Jacques to sala ka orchestre na biso moko na compte ya CIK apoko longo orchestre wana to beti to panzani to ka bona ba masa ngala kenda iko kamfimo muke ko taba kitambo kuna na yo travailler na Kibinda Dudu Kibinda président na biso Dudu donc ngala la wapi Kibinda nkoiba nini ozana parcours kolonga na ngala longbe Kibinda na zongi mabele awa na Kimbangu na yo travailler na vie na ngaka bosser moi temps a travailler na vie na ngaka bosser bon à part ka bosser na sima ka bosser ko sa ke ba malade yaki basalinga ba opération ba nini ekutaka pe via zarata zara libanda na yo récupérer ton a récupérer bon amona ke la personne zonga subwete bana maitola musara mandoki de mamo total sara mandoki boena avena biso Félix Wazier quoi onde to akotasa mandoki pa mosa ndeka to lo ba artiste yeyo to zo lo ba to zo beta ka CT bandeko artiste ana parcours à makasi to yoki biso mo azaki pas Dudu Kibinda obino soboyebi asali carrière na ya musique kitoko azo panza penzela Dudu Kibinda à l'équipe sur pas fait na biso kabo sebule mombo akanda oyo to zalaki na semaine oyo mais azana tante to sane be mission car ndenge batinda biso pa boss Patrick soki bozui to zui pena formation to ya to pesa bino azana parcours à makasi manyominyo wa uchi ko sala bino soboki na munoko na ndenga lobi parcours eza penda makasi car ndenge na lobaka musala malamu botaka bambuma malamu donc musala na eza malamu manyominyo étant qu'artiste maman na bina boto pe na komba manyominyo te na parler peut tant que mutu nanu tuzomi na sens à responsabilité manyominyo wa benga ko pe na nani na parler bon nga pena kumba bote nga na parler ba boti nga na komba gérer maman na nga na papa ta ba vanda ga ba boti nga ba vulu ba bité to pe sa lifanto kombo gérer ne ba pesa nga pe kombo gérer penda donc manyominyo c'était zara ba kombo ye na musique quoi
donc bapesa ko pa président so Félix Oazio comme morceau d'amour to bapesa ki okaka na orchestre oyo ubande ko tambola bon ngakutu orchestre était mtepesinga ba kombo wana ba kombo eza ba kombo mo utena ba base kaka ba ceinture na ngakaka bavandi batali manyominyo ndeti manyominyo wana bon manyominyo eza na rôle bapendeza comme mo utaka na titre moko ya décalé na betaka kwa ba 2012 décalé mo na betaka suza na crime robe wana ndo lobela manyominyo po manyominyo zenze mo sandumba opa na kana balaye opa na telaka motema opa na kana balaye opa na telaka motema ale opa koma lizeze opa koma libomi opa koma manyominyo enga ye manyominyo yonde kombotikala pe manyominyo tilelo ouais nazo kopesa mbote na Blondel chef coutumier avant ça masona kimbango bana poto tant toza koloba confirmer aboué sur ma solo ezala kitoko donc manyominyo rubrique moi comme na Congo awa Congo rubrique moi comme au so boa kitoko bazui capitaine bapesi au capitaine manyominyo étant qu'artiste ba mérite wana bandeko baza kozora ba pransa wana pona yo esala ndenge nini ne baza kopesa ba pransa ni par rapport à quoi kopesa mutu ba pransa ndenge baza koboaka pransa na musique ko sala bon ngai pena pona ngai na musique bon ça wana na ebite bon ça nga na ebi wana eza jouer ndala ta bon ça ouais on a des joueurs mais bien la musique comme la prend ça et ça la coach na bino to na bino za kopesa bino ba prend ça bon nga pena prend ça wana nga mamba prend ça wana nga pena ndema bete bona mona tina na ngote po nga pena ndé na ebeli selo makambo ya par rapport à G bon ça ba pesa rango des joueurs ou ba monika o sala mbele musala makasi na équipe yene ba lete capitaine. Maintenant on a vu sa musique bon ça rezala raté musique eza boaka nde ba yoka yonde boaki nde mokile confirmer yote musala kitoko kitoko donc pour moi ko sa musala kitoko ya teke faut aller toka bon ça ba mo aller toka bon ça nde ba mo dike te ya to sa musala kitoko c'est que manyomi nous ko boya ka bon ça maintenant boya ngo déjà bon mo tene na loba donc ton ba déjà que na mona tina bon ça ngote donc c'est que na musique bon ça raté bandeko bino boza kolanda manyomi na boyi bransa alobi bransa za rapona ba joueur bransa za rapona ba animateur ete et bon on a yebité manyomi no pona bino ba animateur siko yo boyi no bransa siko nini ba ko sala pona bino tant que bon méritaka ba boulot boza ko sala pona ki déjà bino saki setenga mo na yoka bon pona biso ba animateur ezara raka non boulot musala malamu so c'est musala malamu ba sopelo ba faire rebeller yango ba sopelo ba faire rebeller plus au monde raka succès na weke zala raka likolo quoi par rapport à boulot ezala ngote que non poza likolo na succès pour boulot ezala likolo faut ba le tout bransa comme ça tout le monde a monté ça musala kitoko ba sopela keka ba fleur kaka dans au kaka ouais en complicité avec papier faux bilili tanga au symbole la caméra ndeti l'état zate papier faux na yebi ke TV za radio te biso na bomoka mboka tant to za ko lobaka to za ko yoka rapé to lobi to yoki donc to lingi to yoko lisusu pour ça la bien na Château Rouge na za ko mona ba mère velo keto pete ngandama Monique na Luanda na za ko lendi sa mère kode kanga likolo te et ya kité donc na pesi pe sous mote na Jackie Watunda Château Rouge ba vena Francine tu le boko ya poser na phénomène sobe na pesi pe mbote na bosanité manyominyo TV za radio te il faut pas vivre pendant ba réalité donc boss Patrick Momo za kolanda motema pembe ayoko lisusu et ça biso moi bien toleka nazalaka na mesha na vinanga alekana na vinanga nazalaka na mesha nanga alekana na vinanga nazalaka na mesha makambo nanga bele ya kanda na vinanga kanda ya mama nanga Zuzana tole ya kota lilita kanda ya baba wambe kumanye ya kota lilita nzambio ngayoyo ngana zoko cheko bane ale mama na banoyo ngana zoko cheko bane ale koche banoyo bien bazaba na mike ale boloke mizi yo ale ngayoyo ngana zoko cheko bane nazalaka na mesha nanga
alakana na vinanga nazalaka na mesha na vinanga alakana na vinanga nazalaka na mesha makambo nanga mbele ya yaye kana na vinanga kana ya mama nanga Zuzana Tole ya kota lilita kana ya baba wambe kumanye ya kota lilita faja miezi ya ibi makambo yo do na oba penaki nazalaka na kanda ya vida kanda ya makambo nanga ebele kanda pena ndenge zo lobela kanda beti sete na sentir pena kanda ndenge zo mataka kanda zo mataka nozo yebisaka bino keba diversaire ye ya makasi keba boy déjà brança ngai te mutolobi aboy ne déjà brança yo kebaka na ebite mano minyo ndenge zo la bongo idéologie no pena donc idole na yo ya ndule olanda nani donc ndé début ka toujours ma ba vient ba Bill Clinton bazana ba idole ba c'est le scrum na ebite yo idéologie no ndule ezarande sinani bon ngai penda idole na nga penda na makambo ndeti animation boye ngai penda bon mutu penda na liboso penda pesa na sentiment penda ya animation vient nga mono a palin nga vient nga mo penda na palin non na mizo na bige pesa za ba mbote ne belé fila gogo azala Tanzanie ngala kansi rozolo ngolo ba no mutape so boule o idéologie vient aussi le to Bill Clinton yoki ba ko file gogo na Tanzanie wana lobi no mutape sa ka na sentiment na animation vient nga mo na no peut to zaine na pala beta na déjà animation makasi mazazwa ba chance obima na bamboko te mais na sima na ye tant sali ke na koti pena ma animation mutu mena pesa nga sentiment penda ya ko panza ka ko kenda ka boye vient nga sarba Sarbati brigade oyebi ka makambo oyebi vient nga Didi Kamai papa na Gaël aza kolandaka ndenge pena zo loba boye pena za kolandaka po TV za radio te na bomoko ya mboka to loba pena vérité donc vient sarba pena zo reconnaître Sarbati brigade mutapesa yo boule oyo sarba no vient nga pesa fani na bambote belé mutu pena pesa nga sentiment ya ko panza ndongo zo ka ba sentiment bona ebite zo boyo ka bilenge bimana sete osozo ka bilengi wana maman faut comprendre pena que te oyo sarba donc sarba pena que mtapesa nga sentiment lelo na sala ba animation ba couleur o mo boka bimara pas c'était donc pour na yoka ka pe vina nga na trop dans na yoka ke pena to vina nga sala musala bien yangwana alinga ka pe ka kena landa pena ndenzela na ye lelo ba monsieur congolais bozana défaut moko boye to remarquer ngo biso moko bozana défaut wana to yebite so do ko mi ko ndimaka mutu bo mala kaka dans 2 jours au se retrouver on mako boum minyo sete ye wana kuna pas brigadier Sarbati to yebite déjà ozo ko komisa ka brigadier o maka 2 jours awa to ko sentir pas brigade na yebite nino ko lobela donc ningo bandi be po to yebi ndula Kongo ndenge tambola. Ouais, bon, Teresa Koutoute Guerre, Nazo Boulé, Nazala Passaba, pendant ma bête, Ndetinga, il faut m'abouer. Mais ça, Nazo Bafoa, et ça, les solos de bêta. Et tout ça, on solo la mangape la solution, si que tant que bon mogo la moga, la solution, pour bailler, la vérité, n'est pas la solution, faja miezi doko ndinga za ko landaka yo yende ya ba masolo ngo po tango koma boye na ko koma la mikope na ko tuna faja sete ndenge nini a se retrouver pas bien so prégel pour bandaki déjà ko kubisa po moko za ko lela ka mikolo na tangi na kombo na ete na ko yezwa epena bo moko ya mboka aza ko lela na prison na bike to kosola na semaine wana za la prison to beta ne masolo na bike makambo na luba même diki ka maya yebi yango ngande na zaboye na boula rapenda te ko travailler pas animateur pour moi ngade na boye na déjà animateur ouais yeza aza so animateur ta comme président te azane ya comme président mais maka comme président tika animation te a beta ka animation kaka siko ngape na animateur au mote que ton okende pa na ye bon siko so za le musu na makambu na biloko nzamba boka na WhatsApp na leki na makambu wana au mote siko ko manini ya sela rande belé ya ngai komi ndire donc yango wana vraiment pour moi makambo wana za nango esenga kaka fona za pas leader mo boazani chanteur biso ne dozo ba espace a kosala ba makambo wana maintenant ko sala ngo pas animateur yo animateur ke pas animateur pour ça. Donc adversaire peut ndinga zaboye ndinga bozo ka ndinga za koloba ya ye kitala na WhatsApp yo so yi ba so zo rapi ngala yebite wana talika yo moko alobi ndinga zaboye ko travailler pas animateur te mais quand même aza ko reconnaître nzela ya vene brigadier Sarbati mais na sentir net biso yo moko yebi kaka artiste aza sur mabulo na ye aza ko boya ka mututu keba
adversaire aza kolendelaka bino botiaka munoko yo loko okomaka te oyibaka kaka c'était adversaire nayebi te c'était lelo toza komonaka musique ya kilelo ndenge olobi kilelo mpo boye na makambo ebele kilelo mpo boye na makambo ebele kuluna na animation akosakana te kuluna ndenge na baki na kobetelaka kuluna sete keba Ve Patrick atindaka biso pena donc na source information tout ça information ndenge bomonaki to kondolaki masolo awa to kondoleli bino pe CTE to zo betaka ne masolo kulu ne comme na animation na ebité ba animateur ngo comme na impolitesse ko sakana te na ebité CTE yo pe to zo ko sola no mais oza ko boya ba to kulu na animation komi moko ba pesa ki brança na ka sali kulu na kuna na ko tanga kombo na émission ko yaka CTE tant qu'animateur na yebio ozama na palin ba peso pe éducation kela sipenda bokenda ndenge mo sakana te na yebité c'était éducation oyo bino ba mission congolais boza ko yaka nango na monde ya musique mokola za ko zalaka te mona mokepa za ko zalaka te ndesi biso ba moka mboka to yebi le boss Patrick Momoni za ko landaka biso mokola zalaka na moka mboka l'équipe azalaka na yebité ko lo bani na ba master no ozo ka bazo ko manka ka ba tout respect moko to ga manquer respect to lo ba moka mboka na yebité est-ce que yo malgré tout oza suna groupe président Félix Oazé ko te le morceau d'amour yo wana nzela yo pozo ko nzela wana bokutani na yebité et ozala ndenge ni guerre ka ndenge ba artiste face côté monsieur pe face côté mususu tout la musu ya zazo leki to ndenge nini to boza pe bana ba parler ouais motuna wana penda bon bambote non na père nanga non monstre wana za penda père aza père pour ngape le lobo mukile bata CT ezande pour père wana zaki pe na mwa bulingo moko boye putu mona père oye pe okrese pe monika kri na ope mubwaki ngo vete babwaki sa ope mutu mususwa danze kasi mese Google ayoki onano mwanzela ni vita bwakisa nga pa yoka pendi wa mawa kindoki atalika kindoki na bonzamiza kati na mwana soto tiki misali finani mobulu mais ngai penda bon wana za genre na ngate mais ndeti na ngai conseil yo na ko pesa ba ndeko na ngai ba animateur bana pesa ka ba animateur te mais na pesa suko conseil penda ndi na ba musicien tout musicien congolais tout to ba ka impolitesse ya na ona tinate bulo ya biso to sala ka oyo toto lekaka na TV ofingi olobi biloba loba nini to bandika batala biso na ba parler ba yinaka biso yana mutu muso anda osepela na o me biloba loba ka olobi na TV abwakisi abwakisi mba moko le muso za vrai fan na me biloba loba ka olobi mamo esepeli si eta monyo ka mamo mutu azala nende boya finga ande boye ayini mbala moko do ba masa to tika biloko wana to concentrer ne boulot moni ko finga kofinga benda elo te na ndule kofinga na ndule benda ka rankine benda ka ba makambo bele mais na place kofinga ko ndanga na olingande fo soko za animateur bua kaka trop soko monique so moni ba ga bua ka te luka makambo mso ko sala bien que ndo sala bilanga kuna place bazo fungola kuna ya sika ko le ka na TV obanda ko finga batu donc yana sensité donc kofinga na sensité ba masalanga to concentrer de boulot de l'équipe pour ceux qui ont fait la TV depuis tant que tu sois, il n'y a aucun des moutons lignes zate. Ou bien ben poli, papa maman mususu, papa mususu ben poli. Donc il y a une sensité. Donc on faut concentrer quand on des boulot belé yangoana. Ouais, bah la poton de gâteau le baki biso bomoko ya mboka ya le boss Patrick Momo tout temps le rapport la information nazo pesa rabino mbote Château Rouge mobimbara ndenge bolobaki nga Doris Malemba désormais na bomoko ya mboka. Donc koti bina site na biso bomoko ya mboka ozwanga donc koto kuna nde baza kolala ka biso na bomoko ya mboka toza ko sala mosala différence ya biso na bongo za kaka mai na mafuta c'est-à-dire oyo na oyo lokole kokana te to sa mosala moko te biso bomoko ya mboka toza ko panza nzela toza ko kendaka ndenge na lobaki biso to kundaka ba formation na kundoli yeyo manyo minyo oboyebaki CT abwaka kiawa na album ba Léopard pe et rien que ça l'impact na ekoluka moi du Charlotte na Canada ndeka na lobaki yo oyebisanga ke na kobenga oza kobenga raté désormais na yebisanga déjà ke no bomoko ya mboka déjà na bandi musalanga yeyo kuna lokwa baza kolala mafuta na bongo za kokita ke za kokangama a Patrick Momo mafuta ya kokalinga donc toza kopanza nzela c'était na yebité c'était okoki koloba nini na ba présent tout leader au Hollande peut-être ba koyoki la mawa
babenga na musala po mikolo boss Watanabe pe aza ko panzaka nzela ba jeune baza ko sala ka musala kuna baza ko pesa ba on espace donc héritier Watanabe naza ko pesa ko mbote merci na osala ki na 20 mains na sepela ki makasi donc soki yo te menga mobulu ngayo nazali naza ko pesa ko mbote héritier Watanabe o akumisa kuma mutu héritier te na muntu na yete amuta nzambe na saka na bamoko amoka sika bafuta ka ngai awa nde nakutaki na edaki ngai yango naza kopesa ka merci na télévision yo pe soko sali to solola pe to lobelango merci pene héritier Watanabe na ebite okoloba nini na ba présence baza kolanda ba fier egola ba Robino Mundibu baza kolanda bandaka pe bomoko ya mboka na ebite okoloba nini mpona bango mpo oza na palin oza kobwakaka te oza kosalaka mosala te na yebi te okoloba nini peut-être espace ekoki kozala babenga yo osala mpe mosala na yo bon eloko kaka na koloba vraiment ya liboso eza ke minyo sete ye yo donc nde naza boye naza na palin nazoconcentre palin mais nava na palin pamba te naosala mpe kaka batravail nde ezalaka mais na minute on a parlé auto ebeke c'est à na kitira de essayer de moi temps naza sous na kitira te na na parler ça fait combien de mois déjà toutes les années bon depuis na na parler au plus déjà 5 mois yango ya 5 mois déjà yango na kenda buluté auto linga manyo minyo c'est linga musala ya manyo minyo yeyo donc na minute ni na buna na parler nazo préparer na kende placement mais la minute au crée c'est tout pour bon na ketin to sepela na musala ya manyo minyo c'était resenga kana za na bango na ozala wana na ko travailler na bango ka ndenge sengi donc ina pesa makamu ndenge sengi na pesa ka numéro na nga penda ya contact ko ya ozala na posa penda zwangai bozwa déjà ba big na ba papier manyo minyo linga pesa numéro oyo za na posa artiste pour contacter okobenga ndenge nini artiste yeyo asa libre au benga ye azana ya mutu taza indépendant na minute yo donc azana palin donc manyo mino yo pesa bango numéro puis ba coordonnées ne ya ba réseaux sociaux pour ce bazana posa bazwa yo wa dans numéro na nga nazo pesa oza numéro ya téléphone so bengi na bika to zwinga te mo ozwa bureau tongo ozwa bureau mbala moko pe donc yeba déjà maman na kati ya makambo donc artiste va pesa numéro manager parce que artiste a mukie tes artiste a monné nos na groupe à Félix choisir quoi donc so bengi manager au rejoindre numéro na yango azaro pesa bana to bazwa dans numéro na nga eza ya Willy Musheni code ya mboka 089 donc plus 243 089 10 84 776 donc na robandelango numéro artiste ezali plus 243 89 10 84 776 bana poto obolinga ko soutenir misala nazo robeta ka sete ba mère à tapis rouge na ebité ba mère à tapis rouge bo solo la biso a to sala mosala et puis na beti sous sete na ba mère à tokos ka neto solo la ki mère nazo robeta ka sete ah mère bakendaki ba Dubai na tigalaki eza nango libandité venanga Patrick Momo azali nayebi ke non nanu silité ngape nanu silité ndenge na ipsi no nanu silité le boss Patrick Momo musala ngo mwana za ko salaka na découvrir c'était na palais c'était azaina na ndaku azana okra c'était a pesi bino pe ba numéro na ye boko benga ye bo sololi oko proposer pe offre ako sala pourquoi pas album na tingeta sala orchestre c'était quand même azana ba cri azana ba biloko ba arma bibondeli c'était ngala pena to nazo ko solara boss na Patrick Momo a senti pena ba mboka ba Suède mboka malili pesa zali et loro lisusu poto mona kana une conteneur ba cri sala ma loro moko boss a sentir basi Patrick Momo na ebi ke mikolo toujours ba ye kaka boye hey ye kaka boye ya ye kaka boye biloba na TV alingi kotika te ye kaka boye hey ye kaka boye bachogwa makasi ya alingi kotika te ye kaka boye hey mama na bana na linga kabongo te hey
mama na bana nalinga kabongo brrr ye kakaboye ye kakaboye ye kakaboye bilobaloba makasi yalingi kotika te ye kakaboye bakwita makasi papa alingi kotika te ye kakaboye kakaboye faja bilobaloba yaya vraiment olingi kotika te wala makambu kindoki donc ozala ba arme ya solo na sentir yo vraiment bandeko na sepeli ndenge toyaki komona artiste na bino sete na sepeli makasi na musala kitoko oyo asali vraiment tozoshitaka deja tokomi na suka émission na biso naza koyebisaka bandeko oyo boyebi te biso tozali na YouTube otape kaka bomoko ya mboka suite ya Patrick Momo okomona biso tozana mobimba intégralité ba biloko oyo to ba émission mususu bozolinga bozwa ya ba artiste ya mine belé ya ba orchestre oyebi ya Congo et ça la impact na idéologie tozawa na biso nyonso toza mobimba la émission wana boza ba intégralité nango merci na ba nyonso bolandaki biso na Suisse na Paris ba ono so bolandaki na Lausanne boze belé donc toujours chitaka déjà na suka shit lora to kendaka toyebi te artiste tozana to romba na suka mais artiste na habité artiste aux mariés aux la bana to ni peu micro to senti animateur 5 bana 10 bana na habité yo au bala aux mariés to za na bana pour ni cheka lobaka na bala te na bota te mais point d'interrogation bon na bala te mais nazana bana na ngai na bota na bana mibale ouais la minute tant on le babuna moni malamoko bébé Jessie Olungu sans oublier bébé Galva Olungu dans on avait na bana nanga na bébé nanga Julia donc on avait na balifanto balifanto mais manyo minya balate donc mais manyo minya zana ban merci animateur na ndenge ozaki pena gentil oyamba biso na résidence na yo toyebi vraiment musala bosalaka oyo photo ya pena to sololaka poto yebaka ndenge nini musala eza kotambolaka napesi merci na confiance epai le boss Patrick ndongo tindaki nga musala kitoko yango emonani boss Patrick napesi yo merci et na remercier sous équipe mobimba ya maboko ya mboka naza kopesaka mama Laure Mbote aza moko ya ba journaliste na biso ka na kati ya bomoko ya mboka papier faux bilili bandeko na ngai bino motala kana ba parler papier faux bilili na pesi epe Mbote na remercier la musala kitoko aza kosalaka na bosente bino batu tout na bo soutenir émission na bino chez Doris oyo basala découvert ya ba artiste manomi to découvrir vraiment ba artiste basé belé borozwa boromona bango à travers émission na bino chez Doris na bosente ko pesa Mbote na mois du Charlotte na Canada na pesi Mbote na Canada au mois de Charlotte na bosa nte ko pesaka Mbote na mère avec lequel to pete mama oui va à Londres na pesi Mbote chéri Samba le grand peintre na Paris vie na bosa nte na pesi Mbote ba mère à Tokos ba petite à MTV na Bruxelles na pesi Mbote à mère à tapis rouge bazar ya na vitesse à ko ne tilisasi ba mère à tapis rouge to solaka artiste na habité ozana mabanga to le koroloba to message moko pesa na batu tu balandi o bazui tamna koyoka yo na ebiti bon message kana ko pesa pena na batutu balandi ngai manyo minyo sete yo o tu azafa na manyo minyo linga manyo minyo na o ta linga ngate na o tu balusa maketu manyo minyo yo sete nde makambo bo continuer o pesa nga confiance ne bo pesa nga confiance ba Mbote pende belé za na o pesa nga Mbote na masala nga Blondel chef coutumier sans oublier Fadja Miezi pourquoi pas Diki Dikembes Kamai na moni koyabile le temps na zolo baboye japonais supérieur na bosanité Kalo boutique pomba ya swag père nanga moko balobi Patrick Olongo suprême Serge Katila nzamba mibali kasi Katila mususu pe yote père nanga ata babwaka mwana mais nazo comprendre te famille Olungu mobimba famille tola bana kimbango mobimba kimbango mabeli mambe bana kitambo donc ba Mbote belé ope na bwaki te boyebi kaka jeune bosani Didi Kamai papa na Gaël Didi Kamai wana babosa na réalité Didi Kamai déjà balekisaki donc na ndenge ya G wana base wana pena base donc base wana misisa kutu wana base donc misisa boni ba misisa ya makambu donc ba Mbote na base mobimba ope na bwaki te boyebi kande ezala katamba la sima
donc yango. Donc merci à cette émission de Bino Bolingara Mingi chez Doris où tu as découvert artiste na base na résidence là to solé Bino Soboyoki artiste sur le bazar la bana responsable abota bana aza voyouté bismo to moni vraiment tu es sur le terrain to tester pendant que non artiste responsable nazo pesa ka merci na bandeko tout bo pesa biso confiance sur Rolanda biso o eza biso émission chez Doris eza moko ba émission na kati ya bomoko ya mboka o eza ka penza na promotion ya ba artiste congolais vraiment na pesi merci na mon boss Patrick Momo à travers bomoko ya mboka ndinga za kopesa nga confiance pe coaching makasi ndinga za kosala mosala kitoko za kosepesa bino pona koza biso émission de chez Doris obengi biso na plus 243 89 14 30 339 plus 243 89 14 339 artiste nga na kabay na yo mwelo mo pona Patrick Momo mon boss waza depuis Suède za Rolanda yo mwelo mo boya bomoko ya mboka et ça va bien pona nga na yo pena na lobi ciao toleka yelenge bomoko ya mboka to sepela nzambe elenge bomoko ya mboka to sepela nzambe elenge bomoko ya mboka to sepela nzambe elenge bomoko ya mboka émission kitoko elenge bomoko ya mboka to sepela nzambe elenge bomoko ya mboka to sepela nzambe elenge bomoko ya mboka émission kitoko nzambe elenge bomoko ya mboka to sepela. Merci bandeko nyonso bopesa biso confiance Rolanda biso kati ya bomoko ya mboka émission na bino oyo esalaka promotion ya ba jeune talent. Merci na mon boss Patrick Momo la confiance opesa biso pe fidélité tala lelo yo na ko découvrir animateur CT au bebaki na orchestre président Félix Oazio comme quoi bongo alongwa ki mais ezaki inaperçu balandela ki angote biso bomoko ya mboka étant que boss Patrick apesa confiance atinda ki biso na résidence artiste toza na résidence na ye bilingo boza ko mona ka banderole yango na sima bakomi manyo minyo CT mama libele moko donc yoko lukaye animateur Félix Oazio ko alongwaki ensemble à complicité avec Papi et Faux bomoko ya mboka Doris Malemba toleka. mingi tolanda bomoko ya mboka na ba info na bomoko ya mboka musicien boko lega l'homme de Mutuashi ko lega na ya dans site ya kitoko bomoko ya mboka ilunga wetu mwana le padre